Alors mbute komela yo pe boye sali yango wana ifalo beta même piaka oboyi peut-être kobeta. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yana idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani nala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. C'est l'axe que force ya artiste na biso ya mboka awa eza makasi te libanda na Abidjan. Soko za plus fort na ndenge bato ba kanisa te nde o simba touche kasi touche simba mipete artiste mboka à l'équipe artiste ivoirien tout o l'équipe kozala M sur 12 quoi producteur a sali perte tu bien Zong Simbo. Ça c'est une perte parce que Venemez a raté. Mais Tolanda qui paye ba micro baladeur ba tout na public est-ce que boye binzembo boye oto yebi angote ça son appel à producteur aime ça c'est lui qui n'enga beng ça ko ba baby Simbo na este déranger à péter le remonte Ola la nena fièvre donc na ebizio matekita okonio kwa mana moral. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui donc malambo qui me dit ah bon j'ai des lignes mon conduit this is London. This is London City. Bonjour, Banakin, ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bande Kobolanda biso partout à travers le monde. Balobi et micro internet eza elengi. Ba actualité ezali internet eza koinda batembe pe esili po masolo o tozala tshela batembe wana esili nango tosito yebi bato bazo représenter musique na biso libanda na batentin oyo bazo kende ba tour touristique pe libanda
lelo tobeta masolo parce que lobi ezalaki fête ya Saint-Valentin bomonaki bino moko pe internet ebougeaki vraiment makasi ba amoureux na ba amoureuse lobi ezalaki journée na bino parce que bino bato bolingaka amour lobi bomonaki pe ba événement ba artiste msu basalaki na le même jour wango to solana Mbuta Likasu surtout mingi ba événement où ils ont passé vraiment en Afrique. Mbuta Likasu, bonjour. Ouais, bonjour Nabatu Nyonso. O bazolanda biso na minute oyo baza branché partout et sengonangeza parce que et comme famille. Voilà. Ba internaute ba comme famille na biso. Danger. Donc vous avez un problème ba ko benga même 3h du matin mais Mbuta, qu'est-ce qui ne va pas? Donc ba internaute toza na bango na gauche, na droite toza na prophète Emmanuel Dodi. Obosane central Wenze. Tez nazoya. Quel nazoya? Voilà. Moi douceur. Omoni soki na tali la gauche boye namoni ba internaute mutema esali soir. Voilà. Soki na tali na droite boye namoni prophète Emmanuel Dodi mutema esali on dirait Melima ya pio. Voilà. Pour mater kitoko, ils ont fortifié. C'est dimanche ezalaki suka. Dimanche on a émission. On est allé Moutourouti n'avait de 14h à 18h30 ou 18h40. Et le prophète Emmanuel Dodi Goutazaki censé à 4 prière 18h. Mais Elengi a maté tellement. Bisomo to supporter na biso to tobi na continent na yo 18h40 bato panzani mutu tout pas zonga kinda ko malamu couvre fait quand ari mutu na nzela te donc na pesi maman Nicole Bambota trop maman sœur Dorcas sœur Nicole na pesi Bambota trop kala mingi peut-être to fêter pour na ye le 21 déjà le 21 donc to fêter pour na sœur Nicole to fêter parce que les événements wana swa sœur na biso wa bongolisa biso mutema Talaga yem da gagner ba amna biso. Do akanga ama Mbuta Likasu kamata token lola. Do na to moni lola te mais na carte géographique gara yebi déjà na bazala kota ba Isaac. Yo kota ba Jacob. Voilà. Moko boye na venir na biso na moi coin. Yobo. Job. Voilà. Mais kota vient na biso Jésus nde kuna bacha ba garde to koma raté. Donc plaisir na ya ngwana ya ozala na ba les affranchis partout na poto venant Jean David qui a monté nazo sepela parce que a commis les affranchis donc na pesi bango tout ba mbote et puis idéologie ya mikolo yo pona kosombela bandeko na kisasa ezaka www.centralwenze.com centralwenze.com wana pena na ebisio ko luka no ba marche longue te moni ba mbongo to tindaka tindango pona hôpital tindango pona makamususu batongelo ndako basala makambo par-ci par-là o etalio mais oyo pena ke provision bandeko na yo balia balala nzala te contacter www.centralwenze.com Voilà. Kuna Brenda la kutu mutayambaka bapel soko bengi na +1 603 26 11 871 eza numéro ya WhatsApp yango basalelaka moko benga partout ozali bakoya koservir bandeko na yo na kati ya Kinshasa et puis bango baza permanent eza te ke ntango osali commande bakomi koluka biloko otilapia bake koluka oboye te bango bazalaka nango déjà biloko ya bele yo tangi kaka tilampia ndeni misit mais provocation mobimbo osala yango wana Obike otumola bato Seigneur Jésus. Tika biloko wana pardon. Non, kasi yo lobi tilampia ti yana bien zo provoquer bato. Ba koti César, ba mipanzi, ba carton soso, ba sac ya loso, ba semoule, ba nini ba tomate, biloko tout ozala ngo besoin. Tilampia za rapena mbisi ya solo bien. Eza na carton. Ba teka ngo na www. Soko sombi bena ba yo tigila na centralwenze.com. Ezala rapena mbisi tilampia. Ah Ken, bon yebi tilapia te na bizipa kutu tozana ngo. Da o bateka na centralwenze za tilampia we kufa. Oui, ba tilapia mais si ba sali ba tient carton pour na question oye ba servir eux à la propre. Parce que ba tilampia mo pe teka maka. Non tilampia to la capitaine ba teka pe capitaine, ba teka pe sol. Donc ndega momoni ba famille kini ko balinga ba sol te, balinga ba capitaine te, ba balinga di
yela biso Mpiodi, Voilà. yela biso Thompson, yela biso Miss à la mer. Yango na ndesala la succès. Donc et puis mikolo pe na opesa mbote plus ezokende tout droit na Maroc. Na Mohamedia, ville moi benga Mohamedia. Zenaba Kamara zawana. Zenaba Kamara. Zenaba Kamara. Azawara. Moi c'était warate. Ndeko na ngai buyombe, leki na ngai. Zenaba Kamara mikolo na benge professionnel coach. Poye tango azoya bwe dega. Donc Zenaba Kamara ya kaneliken azule déjà parfois ya valeur à $380. OK, ni pe mikolo. Ça solo vraiment. Ken azana marque moi on a pompé mais mikolo a kena ba diverses sortes yaka nango. Donc Zenaba Kamara mbote koto zali puis Mitterrand champagne 3 fois Bayer na Luxembourg. Na PC mambota trop parce que yazara a soutenir la culture makasi artiste nous ça la succès Mitterrand champagne azana pour nous assister et puis à quoi ya raté donc na pesi mbote na batutu bazolanda ken mais na mono lobi mama Saint-Valentin le kai lobi to moni Gaz Fabulous na Bachel mbota est-ce que musicien pena na milia Bachel hein mais image peut bimi vraiment mais ba fanatique o ba soutenir la musique statut mutu na mtazana statut na air ezana mutu mususu à soutenir artiste makasi mais à sala musala mo batu balingaka te so biso tellement toye baraté to embrassera tout le monde donc ils ont métier mo libéral et puis ils ont libre indépendant donc mutu to linga soutenir a wani ko soutenir donc total na vidéo ngo leke biso cha commentaire total na biso na ba internaute tous c'est ensemble. Voilà, Whisky Wishia Eliezer bébé de la presse. Bosaka na ngoka esala biso. Bosaka na ngo pena ndeti na Saint-Valentin ndenge bosaka naki. Est-ce que ndeko na biso Gaz Fabulous a porté biso plainte te? Asalini. Vidéo wana déjà na Bachel boy. Ayaki ko cha carburant na mutuka, siko akutana bandeko na ye ya basi bazo glorifier pona moi système. Yebi ka kinit. Kini so kutana star batikela ke tante. Ba mope babo tika tante. Sauf que yondo zaga tiré par corpulence na façon balateli. Danger. Alors tolanda image Whisky Wishia. Salam beso. Salam beso. Voilà, alors, tolandi ba image yandeko na biso Gaz Fabulous. En tout cas, ça lui plaisir à toi parce que et bouger qui peut internet il lobby hein. Somo no bakanzi Gaz ayo Lugachel. Donc peut-être pas bête tout à Lugachel. Te wana chane carburant na mutuka na station moza na ville wana. Ba on peut bazar wana ba boni star ba yo déranger. Parce que ça jour à Saint-Valentin, il y a pena respecter qui tenir. Ouais. Si pas là qui ça moi si peut-être ya kenda ipe. Eza ce qu'on a mutu moko. Yé pena go aboya kata obima libanda pale. Voilà. Donc yé pena zo nika nzungu na lambela ki fufu. Et puis quand tellement la risate moi ça senga ke idité yoga lingala katela ki tolanda. Whisky Wishia. Tchela biso image na bébé de la presse Eliezer to le kaisusu. Piti na biso to koma ke yo F5 volontaire il faut qu'on fête angu. Yo zo célébrer angu tant que qui. Yo africain. Est-ce que mondela na trois ko fête fête à Kimbongo ya Kimbongis. L'idolâtrie mo bozo la tananjo tu bozo comprendre même pas que volontaire wana kinani. Volontaire wana kinani. C'était les anges sataniques ba démon fois minane. Et comme il faut salanga cadeau so salinga cadeau te libale ici. Volontaire moto ako sala cadeau na mobali na ye volontaire. Volontaire yaki ba formation oyo ba signer ba pacte ba daiki. Vu que moi ça yeba ki secret mobali, il faut asala mobali na ye cadeau ya mokola vewana.
Biso na binos que comment est que problème na biso sérieux problème africain quoi. C'est involontaire. C'est involontaire. Qui t'a dit c'est involontaire que toi tu connais c'est involontaire? Est-ce que toi tu connais monsieur volontaire? Ou tu connais monsieur ou madame Valentine? Au lieu de faire des trucs qui sont en cachette, tu sais même pas que le truc que tu es en train de faire idolâtrie, carrément idolâtrie. Ça va t'emmener où? Toi tu sais ange de monsieur est volontaire. Tu sais ange de monsieur de madame Valentine. Au lieu d'écouter seulement des ondis, au lieu d'aller prier Dieu, mais toi tu es en train de fêter des agents que tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas vécu auprès de... Donc tu es charognard, tu comprends rien franchement. Il faut aller vérifier. Volontaire c'était qui et Valentine elle était qui. Tu vas savoir ça après. Voilà, alors Bolandi en tout cas, je pense Pierre appelle Lobissa Batou n'importe quoi. Neti ndoko na biso blaga par ezaka piaka. Ça peut na kozanga nde lobisi moi niveau que ne fouiller importance ya fête de l'indépendance ya nini pardon ya Saint-Valentin. Tina niveau décortiquer que veut dire Saint-Valentin. Tina niveau à faire découvrir biso de mutasala Saint-Valentin. Donc Joe a tellement méchant que bato que no fêter maintenant et le monde a comprendre te ken bien que corona est na problème ezate. Et on fait avec. Voilà. Mais avant, Angouma Mouyagi na pays, na RDC, presque partout dans le monde culturel, que ce soit le 13, le 13, le 14, il y avait une multitude des événements. Voilà. Au monde à Koto JB, au monde à Koto Wera, au monde à Koto Fali, au monde à Koto artiste Moka, au monde à Koto Binafile, au monde à Koto Fabregas, au monde à Koto Zaiko. Donc, mais bien que couronné, mais ça n'exclut pas des événements. Voilà. Na moni bato comme tellement focalisé na frappe wana ya corona. Ba négliger même qu'organiser ba événements. Mais biso to bika na mboka na biso, il a été toujours, on a connu des événements. Tout monde a yango ba matinée pardon. Tout monde a yango du jour au jour des années bané na bané bato ba mesana ko bet toyebi ba nini ba chute de Lukaya toyebi ba maya pembe ba maluku ba terrain ba chaque club ba place belé ba to mesana ko mona ba concert à matinée qui boyena mno 14h 15h concert 19h et sili bato akena ba bandako mais kasi ba marabuto za bloqué. Non mais il a bloqué, ils a bloqué en fait couvre-feu zandé na poko na butu. Couvre-feu na butu ils ont banda 21h. Est-ce que va autoriser les artistes qui vont taper na moi? Bien sûr, tant déjà va fêter ça na moi. Tant déjà so ke na kapela place à hôtel ikolezate. Yo na to ke na kapela te to zanga na kita ko va. To kenda kapela mais il faut que bango que place to kenda na yo na banda longo akuna. Est-ce que to zanga na place ko va to kuma te ke to mo va na kata mutuka. Voilà. Donc il ngolo ba ke bato ba sanga na ba so ke na marché de liberté, OK na Gambela, OK ba marché belé à Kina. Au Santarate que population pena baza pena full. Peut-être en des classes ils ont appelé les vendeurs, peut-être makambo soupe ko banda nango. Makambo ezalaka nango déjà, sauf que ba musicien bazui moi beaucoup lemba wana ya kosala ba événement ya moi. Ba événement matinée pardon, ezalaka nango de temps en temps. Donc événement oyo namoni Tatiana Cruz na betaki namoni pona Saint-Valentin Tatiana Cruz betaki namonaki pe bandeko musu bakena beta balibanda Fali Pupa artiste mboka beta libanda ezali na oka net Saint-Valentin mais un jour avant tout donc voilà mais voilà alors Mbotalika sou kota la Fali betaki le 13 mais to l'année émission mo bosala na 25 ozo confirmer biso ils un événement mo betama na Côte d'Ivoire o mokili mo mbezo lobela keno ezalaki net match mais ba joueur ba yete mais yo zo confirmer que ils un événement mo esalemaki le 13 wana na Abidjan. Est-ce que mbuto lobaki yango pona sentiment na ndenge bato balobi okomi osala ba analyse pe ya kobanga banga moi trop na ebité.
kobanga na ndeni mutu abanga keza mutu oyo aza na bapropos méchant to mutu ayaka kofinga nga na finga babi par rapport à bavérité ozalaki olobela baartiste lelo okomi osala yango neti ya mwa vérité neti nini bato baluka naloba nayebi te est-ce que nga nakomi créateur des esprits mpona oloba nazala na monopole ya vérité to nini nayebi te nga naloba nga napesaki omoni ta tosaka analyse eza opesa opinion na yo personnel nga napesaki opinion na nga ntango Vincent tunaki nga na ndenge yo ozo analyse bafait nini ekozala na base peut-être ya échec wana nga nalobaki te bon soki bobenga yango échec oui bon ça ne dérange pas mais ntango tosalaka baévénement eza na babiloko mosusu soki baorganize yango jour mo na événement na yo vouloir ou pas événement no eorate babiloko wana basala yango presque baartiste ebele bavie na biso wera bakonetra yango bafali meme akonetra yango na babidjan na meme na bacameroun bavie na biso lokwa bajibe bakonetra yango na babenin à l'époque concert mo ebetama na stade boye awi lolongo makuta azalaka na stade wana baévénement ebele esalama esala mpenza ke batie mpe libaya ya bana mboka tokende kutu na bapays africain kaka te na baville na biso awa na RDC oyebi ke soki na Lubumbashi lelo Lubumbashi donc okatanga na balwala bawana neti bakolwezi makama mikolo c'est RG Kaniera grande star akosakana te abandi pe carrière na epe ça peut faire 10 ans ou 12 ans comme ça ou 14 ans ou 15 ans mais lelo RG Kaniera égale à lui-même de ceux qui peut bateli au concert na Lualaba to na Okatanga et que le même jour on a battu RG Kaniera faut faire très attention parce que ba jeune yaza ba jeune mon artiste waza na succès makasi waza na vent poupe eza o na ba jeune bazolanda alors soki bateli événement muto ba jeune balinga pe na mboka na bateli et comme bras de fer wana olviolo banati nini nangina lobake peut-être bato ba mesurer engouement wana te impact wana te bato ba mesurer yango te bato wana ba coller faute na eloko moko tierce baolinga baloba o annulation volontaire tout ça non mais ça annulation volontaire parce que concert ezalaki déjà bato basombi mpe babillet soki koannule concert ya 18h banila na moi pas les 14 na 1h mosusu mpe baannulaka so bosentir ke mouvement eza te ya bato pour annuler. Est-ce que vous parlez de congrès et parler de ça on a expliqué. Vous parler de la culture on a ndenge zala parce que na pena ma fait ngata na beta ke zala na ntembe na yebi côté zali. Na yebi pas enceinte on ndenge zali. Parler de la culture ezabo. Moniso ezana entrée moko. Voilà. Entrée moko kaka. Mais tant ozo poussani. Donc entrée moko. Mais na kati wana eza na deux places ba beta ba événement. Entrée moko mais deux places deux salles à spectacle. So deux salles te salles ezara moko. Côté monsieur za net esplanade. Voilà. De so ke gauche boyo qu'est-ce que salle. Place artiste moko alinga beta. Voilà. So ke droite boyo qu'est-ce qu'on a oasis on a place et a net mo esplanade au côté ça taba 20 000 personnes. Vous comprenez? Voilà. Si le 13 wana parce que lobby tant to lobby na Vincent na moni ba tebele ba benga na WhatsApp ba lo bana no muta okosi na confirmer biso que événement zalaki opposé na artiste Mborabi oui je confirme que zalaki ponga na landela information ba monaki ba photo ba bio na sali Photoshop na tirer ba photo na événement batu poto coller wana c'est pas moi qui ai tiré c'est Vincent ce qu'on a na zu na ba vidéo yango tant to lo ba bona illustrer ce ko ba vidéo les événements les cas qui le 13 février n'a parlé de la culture même place aux artistes Mboka fala beta dans bezalaki neti fara mo bachela ba fara ke artiste mo pa reni na mboka na bango bacheli yo libaya groupe en comme on VDA de so lingi kota na YouTube beta VDA 13 février 2021. Voilà, alors Mbuta tomonaki ndeko na biso journaliste Kelly azosala ba reportage azolakisa botala ndenge batu bayebele botala ndenge libande tondi seka zala sala marketing ya groupe ana VDA wana na ebité parce que naza na Kelly c'est un courageux hein. Kelly c'est un courageux, il fait bien son travail. Bon moni tango sala marketing a mutu okene na 4 chemins te. Voilà.
nga nazo sepela na musala kele azo sala, c'est ça c'est ça vendre un artiste, c'est ça. Artiste batega ke bongo. Bon batega artiste. Tu connaître problème au bilomo boye bien intérieurement, mais na miso batu, tu te fais un homme. Tu te mesures devant les obstacles. Un journaliste qui na artiste événement échoué, il peut peut-être on a makila chance peut-être. D'abord ngana ko amplifier te na marteau na benga un échec. Mais échec déjà parce que Bobeti culture te. Non. Et lo kwa sala na ba artiste nyonso. Ba chela ba mabaya. So za na onction, donc soza accepter makasi vraiment te. O melamai. Musupe mo naza accepter makasi. Mais tellement artiste on a trop aimé na mboka na bango. Public est ici vers hier. On a tout le basco public à bas jeune. Est-ce que osa aimé par bas jeune? C'est ça le problème. Quand c'est toi là ndapena nous mange ya bandeko na biso à OVD wana. Eh so ki to bito la tête. OVDT VDA te kolanda image na bango te baolanda ngo déjà en sourdine ne to beta boy bakoki ko incliner kaka ne ba ba déjà ko incliner depuis ton oloba mais to yo ka ngote ke total boy mais déjà les gens ont compris parce que ba moni na ba pancarte ba moni ndenge eloko salami na ndenge bato bazoya na moi na te komaki na butu les gens savent déjà nde toloba boye na minute toloba déjà si bakoti ba YouTube babeti déjà pe bamoni nambota tomona to confirmer que ezalaki tomona concert ya JB babeta na Yusundu awa bachaka prix ya billet $200 artiste moko munene pachelaka bango libaya tomona côté ya JB plein côté à Yusundu na JBP côté à Vieux na cha libaya pe plein c'est que l'axi que force artiste na biso ya mboka awa et za makasi te libanda na Abidjan bon nakoloba boy par là faut tozala na précis okozala aimer ozano aimer ba producteur pe basali sondage ba no terrain beneza nango bien okoya na yo bato pe bazela na bango yo mais soki tombé que bato ngo balingaka pe artiste mususu koleka et pas betité na période on a coïncider dates moko et comme risque et comme risque ata balingaka yo na préciser bien ata balingaka yo mais ba loko tant ba chaka libaya angume ke na makasi soki ndo za plus fort malgré aux étrangers ndo rolia bango d'après ce exemple faible siko soko za plus fort na ndenge bato ba kanisa te nde o simba touche kasi touche simba mipeti tenga na kota terrain on a non ezali kambo to mona parce que concert bo anilete ti 0h et l'équipe bo anilete bo ko anilete deuxième jour na ine na so be événement mo esalamaka na ba 2008 ou 2009 ou 2010 comme ça non 2010 ou 2011 voilà Lexus légal oui bien voilà. Lexus légal na Abidjan wana fala bete événement basangisa ba on a ba nage momi mo ba emba featuring na papa emba bonanze ma sapologie basangisa ba mo ba artiste belé oui bien style Lexus ça sala rat siko ba ngo ba chela ba ngo siko yo kaka place ba garçon na ba beta ba VDA ba ngo ba chela ba ngo wana nzoka na kata salle bachaki mena DJ Arafat na Alpha Blondie so tala sko fusion Alpha Blondie na DJ Arafat bache bango mena na kata salle au place artiste mboka fala beta place au ba VDA ba beta ki na bache sko Lexus légal Nash ba garçon belé msu ba uta ba Benin ba artiste msu ba uta ba Afrique du Sud ba msu ba Zimbabwe ba nini basala moins de 100 personnes. Ouais, Lexus ça sala moins de 100 personnes. Bah Lexus basala moins de 100 donc ba bima miyo. Oui bige batu bazoya na bango plein. On va batu ba kota. Mais so ba kobiga place on va batu tu ba kena bango droite gauche. Ba ke gauche. Soki ba yega we ba ke gauche. So le ko ka ba photo ya ko za batu plein. OK hotel mande batu ba kende gauche boy. Obeti selfie. Voilà. Na biso ba simba touche moko ya osakana te. Do be événement na ba mesurer yango ba artiste bela mboka na biso mais ba surpasser yango pour bazana succès makasi. Mbotanga lingi penato sur la claire parce que ba to ala ndabiso to ça la quand même clair. Est-ce que ebi ke ezana ba langage mususu
un artiste ozo se déplacer, il faut qu'on a la prida pe na balangage mususu parce que tout le monde a bande qu'on a biso ba porter parole artiste amboka ba porter parole na ye ba marketeur na ye ba sengaki ba ivoirien bo sangisa ba musicien mboka na bino nyoso artiste amboka leki bango nyoso na koyemba bi bo sangisa bango nyoso to abeta bango nyoso kao ba monsieur Zali o balobaki ayebi koyemba koleka ba musicien nyoso ba ivoirien peut-être que c'est vrai ça mais oui ba image Zali on a évité Monisco il y a on a même pas Vincent Lobby hein. Tour média voilà. Et jouera maman un rôle pour un événement pour préparer l'événement moni batulu ba Magic System to ba sala festival d'Anumabo est-ce que biso signé na bango déjà contrat soki ozana contrat na bango déjà voilà. Na Salfo on prester na mboka na bango te ti on beta festival na d'Anumabo déjà principe bazwa pour artiste à moisir te anzuluka te ozomona tant les gars na ba média photo ye ba proponi to bimisa tozana façon absolument lobela na kin awa to adopter yango mais façon eza yango te o batu nyonso ba utiliser na ba pays mususu na ba pays mususu yoko kansake ozui au traduire mentalité quinoise na ndenge ya bato yo kotoke okuta peut-être ne ba recevoir yango et décevoir yo vous comprenez ba propos to tenara il faut to keba faut to zala pena prudent parce que yango ne communication o ezala ne to boaki chaîne pour kanga bato benda bango ba ya vers yo voilà soki na ba propos na déjà au vexer bango bako boycotter c'est alobaki yango clair un événement maître Gims na fallait le kaki na ba émission alobaki changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. soki olingi osala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit artiste à mboka à l'équipe artiste ivoirien tout oh l'équipe rose à la M 12 bon que mouton ndenga boya ki artiste na biso to tchelega libaya le même jour à concert te on est événement déjà 6 mois déjà ça annoncé 6 mois auparavant il a déjà annoncé Koutou programme artiste mboka ba yo tcha publicité dans après à VDA kasi biloba loba ezalaki après Maître Gims après ba événement Maître Gims non au moniti fallait abeti na décembre na Abidjan ti ba Gims ba yaki ti ba Nino ba yago beta wana publicité déjà à VDA ezalaki na on et bana déjà le 13 février groupe VDA ba beta na palais de la culture voilà
Vous comprenez? Si on a un on dirait producteur, le roi Ebike, concurrent à Fali, les artistes à Moka, a misé pour ça la larme, à Ebike, a ça la plein engouement, à côte salaire sérieusement. Le producteur a sali perturbé à Zongsimbo. Ça, c'est une perte parce que Vénémez a raté. Voilà. Dans le limite que parler de la culture, on va rembourser tout, dépenses faites. Et aux zones, non, va perdre. Si quoi, conseil européen, ça va artiste, et Rosanna va biloko aussi le marché te aux cartonné, ils ont dit mieux que ça va tourner. Est-ce que ça va risquer? Non, non, mutu mususu akozala na eloko ezo cartonné makasi penate na tawana, maza peut-être na titre moko. Tomi balé, bato bazo consommer. Est-ce que éviter que bato mususu ça va tourner na titre moko ya succès, mais avec tourner. Et ça là bas. Mais Tolanda qui peut ba micro balader, ba tout na public. Public est-ce que boye binzembo boye. Oto yebi angote. Bon wana wana okota ba détail wana te on est comme mamba bato. Non, ça va imaginer que monaki. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un producteur qui a mesuré ça là, il y a comme attiré comme conséquence. Voilà. Et puis il y a prochainement il doit faire comment avec l'artiste. OK. On est allé cuisine interne, on les a bissotés. Concernant nos personnes en nenge to kike et comme makambo ya benda bika entre artiste et producteur qu'il faut que zongi se la ngambongo. Wana na yo kité. Wana na yo kité. Non, peut-être aux apeka randengo ki ma polémique. Polémique ni biso. Ça la polémique tête to taper sur caché. Bongo wana ezongi pas même la moitié. O tukate zonga tanda. Si Moutounio s'organise pour gagner. Ok. Mais soit gagner, on est les aléas. Voilà. Hein? On est soit moule BBC, soit public et répondre, soit. Vous comprenez? Voilà. Baléa et on a makam. Tout le monde a peine à bamboka msusu na bakota Afrique de l'Est kuna. Groupe pene pena babeti événement pena boé. Na salle pena boy 80 personnes kala. OK. Tout le monde a mais tout le batté. Mais ngara yebi. Voilà. Ba groupe ango. Na yebi pena zana ba élément. Voilà. Donc mukolo na la muka bienté na yena élément na lobi. Oh ya ba groupe mso minene ya mboka. Ya Congo RDC ya Kinshasa. Oh. Ngara assistant dans 4 événements nzadi les têtes. Oh. Nzadi do nzadi les têtes. Eh. Pour venir nzadi les têtes. Donc pour nanga. Ba producteur bazora artiste tant ba sali sondage ba moni maintenant il est dans l'actualité totale. Voilà. Soit ça qui demander c'est bien. Mais ceux qui producteur alinga ko leki ça moni so ezali ka concert moko on a parlé de congrès et que bazongi na bango makamo nyonso belezate ndeza na ngote. Mais ce que tellement ezali double événement et puis deuxième événement contré par les enfants du pays. Ce que communauté moi et le mot de soit bako luka date mususu avec l'appui des sponsors ba garder dans le bango soit bazongi pour ba ya lisusu peut-être au bet événement mususu prochainement. Mais moi j'aurais préféré abimsana nous album international au batwazo zela album urbain et urbain au batwazo zela après ezalwa instrument na ya kobundela même buta to mona pe na ba émission mususu hotel mela ki ba artiste et musicien belo lobino herbo le ka TV bo pasaka beaucoup plus temps ya kolobela makambo na bino ole ya kolobela makambo batu mususu ozomona teke marketing ya fali lelo ndenge zo mata lelo makasi bato ba matisi yango lisu makasi zaka bandeko na biso o ba ochoza kao debout na concert raté parce que bango soki ba ye TV balobela mingi makambo ya fali ole makambo na bango bon elo ngana yebi na vie so oza sûr ko obeta bato et que vous annonçons déjà que dans bêta voilà zala sûr jusqu'au bout que tant hôtel m'appelle moutango au tenir peu de beau BTP ma confier pas sentir que vous appelez ma casse voilà na bêta li solomo wenga na braza na sous-estimant master mo bo Tyson ngana eba master kaka mais na provoquer ya ni atanga 36 ma confi na zonga za mogode place na ka hôtel mageno ba tumbula mutu n'importe comment voilà. Tant que vous tumbola mutu faut la peine sûr que non né na tumbolé bona ba point faible né na bétail voilà et puis bateau ba beta bateau souvent ba provoquer raté né na sala constat voilà souvent ba provoquer raté na mona ande bateau ba ya ko loba ko chanter victoire avant la guerre voilà
pas tout le monde, mais la plupart babeta maharaka. Voilà. Baka est exceptionnel, loi d'être Mac Banani, Ali, Mohamed Ali, en a va trop, mais na combat, beti par adversaire. On est dans les gros années parmi Baka exceptionnel. Voilà. Mais la majorité a battu au batumbolaka, babeta abangaka. Bon, na évité, ceux qui va faire marketing en provocation, tout va faire marketing maintenant pour quoi soir carrière na bango. Voilà. Ceux qui ont pour quoi soir carrière, ils ont marketing mabé. Voilà. Faut pas lukan ba améliorer au moins mukele. Je crois ba to bazo encadrer pe artiste mboka baza de moindre té, baza ba to makasi wa azui kalamingi té wa sala équipe asika. Kolo baba to ana ba makasi to mona ki ba public na bango pe ba telemaki ba bi faut ko changer bureau c'est que bureau lo baba o pe na travailler na ba mikolo. est-ce que ba azui ba to moko officiel azui ba to bien belé et belé. Nana ebi ataba 2-3 mois na baza pena fort. Voilà. Ne sous-estimez pas. OK. Baza pena fort. Siko yonde ba serrer ka ba borne. OK. Ba laisser aller ezaki liboso na ba niveau mususu. Ba meka ko peksa au moins muke. Parce que discours est quoi envenimé fanatique à iniope. A bon même goyo ke loko na mais eza bien. Alors mbotalika so to ko taper ma solo mususu. Album ya héritier mi demo mi ange. Mi-ange, mi-démon. Tout le monde va féliciter un album kitoko. Mais promotion en monde des appels ma cassité. En plus, artiste a quand même trop na poto. Conseil nous groupe ça. Conseil écoute on a noté. Album est origné. Tout petit canal nous. Non, ils ont flammé pénaté. Ils ont bêta ken. Ils ont un toi témoin. Koloba on a plaisir te ezobeta na baba ni parce que toi tambo na baba ezobeta ken ezobeta wapi pa nzemba ta itendai bon te tenda we album na yo kasi ona bia pa nzemba ta itendai album pena succès auto ebi gombe ezobeta gombe na zoyoka fantôme na zoyoka racker ko to lobate générique ko te kangi yebsanga générique ni legi awata lelo wambo tozolo ba pona sentiment ka ko banga ba problème linga na banga na baba na biso Kinshasa album héritier Ken Benel d'abord Ken oyebi ke yo tambola na babar te non na tambola rapé na leka rapé non d'abord na jeep no matsa vitre makasi de deux au banga au vendre ba milieu public trop Ken tout ça véridique non ça ba place mso peto ara to fan to vendre place moko oyo po kimiango oyebi pourquoi kimiango na bandal mais to yo ka pe wata waza batu ya na chombo na ya sepeli ate chombo te musique beta na bafle bacha musique na chombo te OK et puis place to varo mikolo lobi ta to kabona ngana okai wata na okai racker mais place na bacha ka musique c'est là te ngana okai racker ba no beta na soance tango c'est là Adel Jogo ba good danger vidéo tanto c'est les vidéos Adel Jogo ba good danger moi c'est kitoko lokola basangwa foire lokola popcorn lokola boy tanto ça la vidéo ngana okai racker zo beta vous comprenez donc eza album a hérité ou raté ezobeta mais hérité nga soki na comprendre maintenant bien on est razo lingoya te soki mi demo et bimina noté le ko ba tchayon le 26 février je crois après le 26 février on a annoncé date à Oya parce qu'il faut représenter par l'album na ba live na ma belé voilà donc il faut la mon ami bala botama comme ça ayaz à la complet ngana moni za philosophie na eza mabete parce que tant mi demo peso bima faut les gaper na ba chaîne kuna loba peut-être ba sali plan média ndengwana siko yo liga zo na plaisir non il faut zela to moni pe Fabregas ma so be misi suka na cha ça soit urbaine na ebsa yo nini na ebsa yo te Brenda wana zo ya mabe to féliciter Fabregas mais to zela bon sauf que sauf que Constant na sali bien que fa a reproché biso pour ma vue mais tu vu que ma vue est très importante parce que yango nde sala eza vitrine artiste libanda ba comparateur ba talaka eza nde na forte les gens na taux faible il y a vu il y a ba vu il y a rotalama parce que la moni na 2 jours je crois ou 2 jours 3 jours ils en ont moins de 150 000 vues. OK. Donc il faut accélérer promo. Nzembo na eleki ba nzembo to asala na vie. Moni ba nzembo to asala banda est-ce que l'équipe Mosinzo musika musika na moni yo oyo ka Fabregas na sens opposé. Non nazoka na lobia beti chanson bien c'est que nazo été en yoka. Brenda wana ko na texte.
na lyrique texte na audio son na matoi na vidéo na scénario na sala nzema bongo te tala ngo mena bien ndo tala ona soni non tala ngo très bien Brenda et puis eloko sepeli sika sala ona label bien Sony Musique Afrique mais Fasiko il attend quoi pour exploser les médias voilà Alexa a tenté déjà dans nos œuvres ça qui to quoi ko sakana ngala confirmant et puis j'avoue na même libo on ba kata ma main vraiment je mets à couper donc na minute non na nzembolo wa Brenda te na carrière fabrication et ça titre liboso o esalinga chair de poule yami balé o na ko tcha na classement bo visible bolingo kata onanko wana ce que ça la rappelle chair de poule mais après wana Brenda liboso na Brenda Mbota toke na suka me na pozoka mo ba question Fabi bisi bilolo wa Maître Gibbs ya congolaise ya kino pour Maître Gibbs a mikilis fasi kwa bi Maître Gibbs ba kino deux fois de Mbota alkasu toke na na suka na CCR pour les Lumumba RDC Monde Adel Jogo Bagoda Kolobana ba suka te bag sa vacances para bon Jeannette Malangi na opembo te non Jeannette Malangi te toke nde mama social Jeannette Malangi te opese Luison Mbata na pembo te na Cape Town te Luison Mbata te opese pe babote atayo mongo Mbota Jean David Gembo te mukolo téléphone Mbota est-ce que prophète à répondre de te passer là le mot te moi motono Roger Ngando pe bosani Ojengano baba sambela epo atika mwa banyonyo me biloko ya kohidro akizora ko ya sengi batikele na desafo bilengi ana kokotika ngombango boete do Adel Jogo Baguda nzela peso wa mbota trop ken mikolo toza na MSS Starboy MSS tala clip elengi lokola mafuta nzoi clip elengi MAS donc photo mesana MAS Starboy voilà obike mwana oyo na ebiso tana tali clip na nzi Wizkid congolais Elisabeth Massoudi na peso bambota trop depuis Canada merci nengo tindele nga clip ya star na biso mboka azana ba Rolls ana ba Ferrari na biso nzoka sanginda na ebiso pe na botel lisusu moi na ngazaki Wizkid danger ngana ngazaki Wizkid ndenza basalela ezo correspondre na makambo asala en tout cas ezo correspondre batu nyonso na kotinda bino so boni bo consommer bien bokota na ba biloko na ya na ba nini bokota na Instagram na yeba comment les coulanciers na Instagram au mona ba biloko Whisky ko komela biso te les coulanciers so lingo kota na Twitter so lingo tweeter MAS Starboy voilà so lingi okota na Spotify o somba oyo ka par écoute MAS Starboy Snapchat Marshall Wine donc Marshall Wine bazomona ndeto komiwana et puis YouTube chaîne na YouTube MAS Starboy donc clipo bazomona bala ebe défilé wana eza freestyle eza clip mo ki toko esami na ba condition bien abena grand star tozongela osilisa mabanga te na ngana sinaka Clarisse Tanga Muyembe yazalaka bien te magilenga ntembe biloko na ngai eya na nzela olingo tinda wana komeka mas bas aza wana donc opesi mas bas boke pena pa diesola botie po moto alinga koya nango liboso Lwanzo Matrak PDG Lwanzo Matrak LM Corporation mais aza jana kina mais mas bas mutkolo ki kokuma zulanga biloko pa gilenga ntembe pa Clarisse Tanga Muyembe chango na diesola eoya et puis Papingi numéro 11 pardon Papingi numéro 11 na Portland motema Clarisse Ngimbi aux États-Unis Jeannette Malangi maman sociale na otolo bango susu Zena Bakamara moi c'est luxe Jazz Royal muta idéologie balisa Jazz Royal bazoya bangona Ridi Tunga bazoya nzela modande moi bakozalawa na programme eza Ken pe na Vincent Chiluizi biso nyonso ndeto ko accompagner événement Jazz Royal nazo féliciter parce que ba artiste belé pas artiste ba artiste belé bazana ba thème na bango ba exploitaka mais kova
vanda ko s'inspirer na thème le roi balisage à fleuve Congo. Je trouve ça trop riche comme thème. Donc tous encourager, tous la ba on a ridi tunga tamba goya comme ça to accompagner on a projet wana et puis na PSP mbote na Kelly Kingston depuis Katanga les sauveurs. Merci à trop et puis pour finir nazo féliciter Akawafwa Maëla Soun artiste mopé. Il y a Congolais na bus, il y a Congolais à Brazza et puis il y a Kinshasa, mais il y a plus Congolais Brazza, il y a à Paris. Mais là, c'est que ça n'a pas naé, abina le roi grand-père. Oui, grand-père, mon cousin. Il y a bien le roi, bah, tout le ma fout en joie. Donc, Agawafwa, Maïla Soundong, Kalami qui t'a dit, c'est la pili-pili, titre mot qui t'a dit, savourer, et ça générique, bisonnos tous de l'ango. Donc, plein succès à toi, Maïla Sound, Agawafwa. Mbotalkasu. Naloba na tout non mo question parce que aux appels parmi ba artistes ba sala ba tourner surtout il y a Afrique au sala on peut trop plus de 37 concerts en Afrique. Non. 26 pays oui, nako les gars ba 37 concerts na carrière mobile. Voilà. Alors mbote comme là yo pe boye sali yango na ifalo beta même piaka au boy peut-être ko beta. Oui, nakuta na sala pe bampiaka mais na beta. Beta. Si, oh bafuta nga jamwalar nanga, musupo mona pe tel musali mpiaka producteur akimina bo baxelo solde o etikalaki. Mais obeti quand même, faut beta. Bon moni ba fanatique o ba soutenir ba biso. Ata moko kaka ina événement na yo. Eza grand, de eza grandeur mo wa osaka na ngwa. So on appelle un producteur, soit c'est lui qui n'enga ben ça qui va baby simbo na. Ko swana bon eza ba lea na otalo beza ba lea. Mutu mususu na terrain roza na sondage que succès zali, mais peut-être organisation est faillir. Et ça li ke batu ba yate peut-être pour kutani na contre-temps mo ba contre-temps belé na ba organisation. O esala ke e ko ça s'appelle production mpiaka. Misu peza ba maloba auto bibisaka na ba émission. Et kim sara e be ça be événement. Eza ba façon belé oyo et que ça là que aux agino dans les bons mais tourner baby ezalaka ngana kutana ngata ba 3-4 fois na vie c'est déranger à péter locomotive o là la nena fièvre donc na ebisio matekita au konio kwa mana moral mais avec comme on est des hommes les événements passent nous restons focus na futur mais mutunio son avis faut s'attendre na échec ezala rapé pas forcément mais ça existe. OK, alors on repère ça biso importance ya autotune na musique. Autotune eza programme mo ba utilisaka na musique pour na ko synchroniser voix donc mélodie ozo bimisa na voix na yo na instrument ozo mema musique par exemple mingi ba s'accrochera donc mingi ba se connectaka na piano to clavier parce que clavier eza passé à la organe eza la demi-ton to nini guitare nde ermo ko accorder mais piano to clavier eza wana pona ko aider na autotune pour na voix na yo note et kokana na musique au bapesio. Donc c'est très important la musique et d'abord te belé na studio. Est-ce que c'est important pour Robert Angwa na ba concert live? Mais bien sûr. Parce que tout le monde va critiquer belé ba tu va lo la série Angwa. Non mais bien sûr Ken. Ba artiste nyonso o bobanga na planète Terre ba utiliser ba user autotune na ba concert na bango. Mais au sala constate que na Congo na mboka na biso tant aux kola la majorité bato banolo ba américain ba yemba lo wa mtazo lié bato mi ba bimaka na gamte baza ba être humain ba ko bimana gam yango ba sala prévention wana autotune eza programme moko et ça là que tant aux bêta aux appels souffler na 4 sa concert au réussir quoi atteindre note t autotune go aider ou atteindre note ce qui au yembi ko leka note et trembler et tremblaga alors que trembler wana et l'action déjà que OK ba olongo leka note ça en attend ya on mona ba la plupart des artistes au mona ba che micro moko ni écouteur mo et là on va charger écouteur na micro nous sommes charger écouteur kaka aza connecté
na programme wana tina ordinateur donc ils ont corrigé pendant que zo yemba clavier tant ils ont bêté on a clavier dominant na ba musique mingi pour na autotune voix na vanda bien et s'accorder bien en note. Et c'est très important. Et on a eu Beyoncé va en autotune, Michael Jackson en a autotune, Kelly tout grand prêtre en autotune, musicien nyos boyebi ya minene na mukili ba en autotune. Oya linga go en autotune tes volonté nae. Peut-être balinga chez les programmes en abi non je suis prêt, je peux faire. Pourquoi pas faire les ça la net critique batu bazo lukaneti battre les mélango ba lo baza faible par rapport à option. Bongo carrière mobimba banda ozoki combien d'années na vie ya musical ba a ça là autotune na concert te ka rapport adopter on ya on faut ba no chrétien do ba concert nyozo yemba bien na bobosa nyao faut za la méchant na vie mutu nyozo za sans ça go utiliser on so za na posa makamne za la perfectionner za la bien za la rature te il faut utiliser on pour grand prêtre ya ba prêtre ya voix grand prêtre ba voix existera te mutuaza instrumenté instrument kutu et déréglara mon note kimi ba drum kutu ba arrangerango ba régler note ba régler son ba régler note bongo voix kutu ça naturel donc c'est normal que go craquer pe na kata concert botalika su to moni vraiment ba camerounais ba se manifester makasi na concert a fali façon pe na ba camerounais bazoyemba c'est comme si album Tokos de neti bango bazana avance ya ko kanga banzembo ko lekava même biso et ça là qui okoma kotala façon ba camerounais bazoyembela banzembo Tokos de ezaka ba camerounais partout au fallait les kaka ozo sentir que tant producteur azo bengi asala un vrai sondage à terrain que artiste a vraiment consommé ya makenda et tant oza bien consommé yeba que muto tant ayoka par exemple nze muno mo bwana na matoi na écouteur to na ndaku tant amuna on live we na yo moko saveur na yo moko na podium et ça la plaisir muto ayemba na en communion et puis ezaka bien il y a une place muta se mesurer que oui ba œuvre na nga capté ce qu'il fallait ça ngo ba conteneur ya ba œuvre oyo ekota bato donc fallait nga za na ko betane pe ndule ezaka ye moko te bazali na bango na kata RDC ba nzembo na bango pe misusu par place bazo meme bato ba yebi yango bato lokwa ba loko akanza so azobeta concert ayemba na bato ozomona donc elingo lobake fali ba œuvre komi nango à succès banda bandi carrière akobeta pe 4 ou 5 jours successifs à concert azo changer ne banzembo a bandelité que pena mercredi ayembi banzembo jeudi ayembi banzembo vendredi ayembi samedi ayembi dimanche à conclure tata akeya zongi mboka alali pongi donc azana ba œuvre captée et belle donc on va bien ba tube il a beaucoup de tubes actuellement et battu bas succès alors Mbota na génération fali tozomona c'est comme si ce qui fallait azobeta libanda mboka on sentait que public ezoyemba mingi koleka même yemoko fali différence ni des entre fali na ba public ya fali na public ya ba artiste msusu fallait azana moni na monde a deux publics public en nostalgie o ba qui paraté essentiel aibige o aza bon artiste tango ayo beta concert ataba chango cher akoya po yo ka biloko yo sala na ya kala na oyo au sali récemment on a ba public moko mingi ba grand ba to ba nostalgie mutu mususu père na bango dano yo trop yesko asepela na à travers père na bango to ye moko za cro na bando banda carrière ezalo yembe logo yemba liboso na carrière ya yebi yango pas sepeli public on a bazali et puis public a loyenge ya ba jeune public à temps réel on ba public a ba rebo ba public a ba inos bi ba public a ba gaz mawete ba public a ba fabulous ba public a ba impère wana bena ba Sancho wana Kitano ça rien yo donc ils sont prêts à tout ba Sancho public on a en tout cas fallait à kangi na wana na public wana ya ba jeune o baza Sancho na public à nostalgie à travers ba rumba nae na ba tube nyo so sali à succès au sentir que même na ba Tokos 2 mikolo bazoyemba banzemba Tokos 2 à la loupe donc bazo kango mbala moko ça fait du bien mbota to fanda na oka na Congo awa
fali bataxa ye na ba problème ebele asombaka ba trophée asombaka ba vie asombaka ba abonné tout ça tozomona na batourné afali partout azokende se manifester ke muto améritaki pena ba trophée oyo azwaka muto pena aza na public oyo esalaka ke azala na ba abonné ya bongo siko mekana noko faire expliquer biso mo analyse ya muke par rapport à bato babulelaka fali makambo na ye balinga kotiango kaka bapilipili moko boye oyo baloba fali asomba kaka par rapport à ba réalité oyo tomona sur le terrain ndenge fali osala na Afrique na c'est basé na fali to ba artiste nyonso ba consommer parce que fali nde bataxaka ba trophée soki azwi trophée mais na lobby c'est clair à savoir et puis c'est clair donc c'est visible. OK. T'as l'accueil à moto, t'as la carnaval, t'as la prestation, on comprend que azana ba fan est belé partout. OK. Ba fan est belé partout, c'est synonyme ya que ceux qui osent nominer quelque part ba voter. Voilà. Et ceux qui au bibi c'est là ba rotala. Déjà non le fait aux mona que bazo s'adapter na tout. T'as la temps ba 8e merveille, azo ba on a batu mais bimi kala mingité. Voilà. Aux mona que eza normal grâce la ba vue ebele aza pena ba abonné belé c'est normal donc c'est tant que on besoin comprendre que c'est non et puis Ken tala bien kaka artiste bazana ba abonné ebele na préciser bien kaka artiste bazana ba abonné ebele très suivi pe o batala ma mingi na ba YouTube ba on ba ça ba tourner na ndeso na kosi voilà viango wana tsa OK to suki wana Shadrack Discourette merci Personne m'a conduit, on est quel bien ailleurs, Fali avant. bato elaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.